leki na exila mama ayebi nde tovivwaka toza bofele papa za te mama za me leki nanga koyisami na eloko moko ya mokie leki nanga akomi mobeli dege mobala nazomemela ye mama eke olukanga mpe na pere leki nanga exila po tozalaka ya mibale yango na ye awa biso Autant na yako koma na zemi boy. Il a décidé que elongwa na yako tala ke zemi e combien déjà. Ipila. Emalini. Eko na niveau yaya. Mama. Il a pesé besoin poste maman. Eko na niveau ndenge nini? Sika tuzakata mtima ya ulingo tembo la fota. Ya. Kolongola demi. Ezaka la vie la mort. Ya. OK kolongola demi. Na problème nini? Ni bango nyonso baosala makambo ya boye oza kose reproche neno te natuna ngo kadi directement mama mais bobenga keno na photo na tchampo pour que bo recruter ba mititie c'est tout na photo na tchampo photo zo lela oh c'est quoi le problème tu se connais baté Maman nda sabonga yebi ke na ada na zemi ameme ngande pa mpona longla opi na ngande mutundi na bo itili na lobby kala na kuma sa na lobby Yunda buna bina o na shirin tala nzama tanga likolo oh shirin o ti lola na bi te ko na bi ke tout le monde est là ici mais maman zem ndé na ça na zem na ngai mais tout le monde est ici ya au nom de Jésus matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu Matoy na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te ndenge akokisi 23 ans tokendaki kuna papa abondelaki po na ye namoni akomi koyoka pe koloba yango wana pesi nzamba ozana merci po na bolamu nyonso azosalela ngai Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisaki mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asili kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout ce mois makasi flou na komona distance te mais ndenge na ko leka délivrance na remarqué un changement bon makasi sans lunettes na zomona clair donc na kumisa vraiment nzambe ya Osana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est au kumisa nzambe ya Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumela katango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque ba divorce belé tozo komona tango nyonso awa ezali pe kidoki boya nango epai na nzambe ne bokobika nazozela bino na moto
Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission. Bravo, Jolie. Cette émission que vous ressemble, l'émission de Kokainayo. Nangai Nabitsonyo surtout. Abonnez-vous. Si massivement aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus de la qualité de cette émission. Bravo, José. Apprends vite de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Posez belle beaucoup de la dès qu'on a belle lieu en Christ comme Seigneur et Sauveur, ma soleil, les lycées, les causa la passe, mais bien nommé dans le Seigneur, Christ a terminé le son, a terminé la porte, a terminé le bureau, a terminé la cuisine, a terminé bisika no sozali na endroit no sozali na wenze, na balaba bisika no sokotambo, Christ azo yeba, yaka, ukota kati, ya Yesu Christ masiya po, atambusa yo lenge, esengeli, kotambola tobika via sanctification, via sainteté et droiture, il y a piété et pourquoi pas l'amour. L'amour, ezali clé moko, ezali ya motuya oyo ebunde la rabiso bitumba o toriko imaginete. Tala verso elobi, ton atanga mona oka sentiment, na mona grandeur amour à Christ. Bible zo babso na Jean 3:16 balobi ka Christ a aimé les mondes. A aimé les mondes. Il a donné son fils unique. Les mondes. Une personne qui s'est sacrifiée pour les mondes, s'il vous plaît. Pas pour une personne, mais pour le monde. Amour à motu ya yabu, esenge to pesa evi. Amour ya makasi, esenge to zongisela. Yaya, ozala na vie eza malamu. Olamuka kosala nyonso tokoki kosala. Eza malamu. Mais lobi après kufa na yo, après ta mort, ozala wapi. Bible les exceptions dans Philippiens 4:4. Réjouissons-nous, mais toujours, oui, dans les Seigneurs. Tous ces réjouissons, mais où? Dans les Seigneurs. Lelo, talaba réjouissement, na biso nengezali. Nous en avons de lire, nous en avons débauche, oezo sepe sacristé, zonga pana yesu rozamala. Merci à Papa Eli, Sinandoku, que Dieu vous bénisse, pourquoi pas, à Papa Mossolon, Nzamba Pambolayo, Nzamba Pambolamami Mossolon, que Dieu bénisse tout le monde. Obozota la biso, membres de loin, de près, partenaires de loin, de près, que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Bandeko no va s'adhérer na groupe T, bobengi biso pour s'adhérer. Nous avons un ateko, mimoni samakat nabino. Continuez toujours à faire le mal, le bien plutôt. Excusez-moi, continuez toujours à faire le bien, c'est très important. Nous avons béni mutape saka récompense aux alliés à motuya, na misuna batu. Ya, na pesi binombote. Bote maman. Vous allez bien? Tout va bien, maman. Vous allez bien? Comment on a divine. Divine. Bon, yaya. Xila. Xila. Dès qu'on a eu. Na mon déjà ba âge, moi na kota na makambi bele omi tunate yaya yo salani. Ngai, nateka. Utekaka. Bongo Xila. Ça n'est l'autre. D'accord. Mais tu pries. Tu peux se rendre mais merci. Après tout, sur la mambouille, les bisous. Ok. Et ton Père de grâce, le Dieu d'Israël, les dieux tout-puissants, tout ce qui tombe dans la salle au Bokonayo. Seigneur, Pambola Monsekole Kana, Awa, Seigneur, tout zongi celui-là, tout ce qui va découvrir au talabiso, Seigneur, yondo yebi va pour ça, va problème, va souci, puis va difficulté, va dans mon Seigneur, tika ete le Bokono Nguya, Kita, Ekangola, Ebikisa, tout ce qui mboka Congo, qui vient de Ebila, na Congo Sia. Amen. Amen. Ok. Nazo kabine. Makambo na ye nango epa na yo mama mpona nga na leki na ngai. Makambo ya liboso ekomelaki biso mpona papa na biso. Papa na biso azalaki chauffeur, chien ya l'État. Banda osala bimi ntongo yo moyebi bachauffeur mosala basala mpona biso me. Le jour abima tika biso na kongi akeye ake koloba. Papa asala accident. Bayo kobima biso, bayo benga mama ake mobali na yo asala accident. Mama ake alandela teke papa akufi. Sila baye ona toleli papa esengeli ke tolela. Pama papa baye ona basali nyonso esengelaki esala bakundi papa na nsima yango makambo ekobima. Papa na biso soki akufaki eza mpona mama na biso. Oh, na ndeni? Oh, mama alinga mbongo to, alingaka papa bima chaque jour, yango alukeli papa sa nini akufa. Nde bandimaki bongo, famille mama pe basaki lokeza mwa makele entre famille papa na ya mama, mais
tema mikolo bazalaki wana baarrangeaki yango elekaki na kimia mais famille ya papa balobi tellement papa kufi mpona mama biso tokende na famille ya mama balingi kosantiki biso te nga naleki na nga Ursula pesaki mwa makelele mais yaya mama nazwi charge tema nga azalaka na poto nazwi charge ya bana na yo bozonga na ndako nga mona bano tangisa bango na ndokipe bango na nyonso nzamba kosu wana ndeko mama na bino azala na poto l'air azongi pe biso tozongi na kimbanzeki na kifuta na likolo kuna na kifuta kimbanzeki wa likolo kuna là tokomi kuna kimbanzeki tobandi kovivre mama zo débrouiller mais na ba choc wana mama azalaki nango ke papa na biso akufi mpona mama tuka mama bandokoka ba choc wana te nsima mikolo mama bandi maladi kwe maladi nde ekomi mama na biso na liwa mama na biso yaki kokufa olala mama na biso atikeli biso age ya mokie tikaki nga na age ya 15 ans leki nanga x atikaki ye na 12 ans e basali programme toleli mama kundami mama papa pe baboyi kozwa biso ti suka kotika na mama leki na biso maleki na biso aye kozwa biso abandi bokola biso mama leki na biso ateka na zigda ateka pondu alamika 4 heures ake nje bwafere asombi pondu ake ti na zigda ake ateki kozonga ndako azongaka ba 20 heures fatigué sifalukela biso mwa eloko ya kolia tolia po tozala kimia atangisaka mpe biso mama leki azwi charge mais problème toyeli awa toyei na plateau leki nanga Ursula mama ayebi nde tovivwaka toza bofele papa aza te mama aza te mais leki nanga kweyisami na eloko moko ya mokie leki nanga akomi mobemi yaya toi aussi leki nanga akomi na zemi non sola pas si boye vraiment yaya nde makomaki nango mama dege mobala nazomemela ye mama ekolukanga mpe na pere leki nanga Ursula po tozalaka na mibale yango na ye awa na biso solution tona moto azwela biso solution te na moi po mama leki abimaka 4 heures azongi 20 heures siko yango toye tanke bino bamama na bapapa bozwela biso ka même solution eloko po garçon wana nde nazomonela mpona leki na nga nakosutuka natikali nga moko yango nayebi osula biso kona minute oyo ndenge leki no tu avais dit le nom Ursula ndenge aza bo aza azemi aza na zemi yaya pema nono sikoyo ozela nono ndeko oyo azala na poto kuna abenga su te atika biso kabo yango maleki akoma kobundana oza mpe na nouvelle na ye te toza pata na adresse te ata limengo eza te baza sola mingi na mama leki so yaya ekoma nde nozwa zemi te en tout cas moto atianga zemi akomaki kokipe biso malgré mama leki na biso ayebaki te me akomaki kosunga wana mwa mike auta mosala okaniselanga donc nakomaki kovivre un peu bien parce que ntango naye kokóma na zemi boye ya décide ke elongwa naye kotala ke zemi ekomi déjà ata libumu monani na makasi te me ekomi daya kokende na kokola naye tala mama kufa papa kufa somo abina longola zemi elingi epesanga mo lisu mpasi lobilobi problème mama leki na biso alingaki asouffrir aya komemanga papure vie na ye alongola zemi yango me namoni ye déjà wana eza daya bariske na vie na nga moko yango naboyaki na ngai alongola yango donc esalama bongo ye nde moto alobaki no bolongola zemi mobala yango azalaka wapi tovandi neka lupango moko donc bino place boza na mama leki yango bofutelaka lupango ya garçon asinte bango bakolipango mbongo anga bando apesa combien eza nakoki kotanga na yango te me abandaki koedenga na mwa lipapa mwa elamba
na mwa makambo kolia donc abandaki koedenga nabulaki peut-être azalaki mobala malamu mpa na nga mpona yo ntango na komi na zemi aye décide ke olongola nga nalongola ngo nakoki su kobota na ye te aza mobala liboso zwa mpona azomona nde naomonela yo mpa na ngai aza ne mobala liboso me aza deja na mwana abota quelque part nayebaki mpe te naye koyeba ngo ka après ke azalaki deya na mwasi na ye naye deya na mwasi mosusu abotani deja mwana donc amoni ke soki alobi yo susu mwana akoma lokola na de bana ekoma lokola charge donc yango osengi yo faut a sacrifier donc azwaki yo vierge oui azwaki nga vierge azwaki yo vierge ali vierge oyo ati ozemi nakokende nakozwa zemi lisuku alobi oke ifo bokelongola zemi ya mokoni ntango bokendeki rendez-vous oyo ezoya eza mokoni ayebisa yanga tozonga dimanche bozonga dimanche oke kolongola zemi soki oyo ozali d'accord ozali d'accord te nazalaki d'accord nango te nabangaki mpone elingi ekomela lokola risque ya vie nabangaki na ngai nde oyebisa ye yaya nde naye koyebisa ya na biso nde yaya azwaki limero na bino ya plateau ok d'accord yaya olobaki nkombo ya piti ya divine ya divine sikoyo osololi na mobali yango te mama nanu nasoli na ye te na osololi na ye te bongo mama leki mpe na nayebisi ye te oyebisi ye te parce que aza na tante na tante nameke kosola na ye les jours nazonga butuke mama leki na posa tosola na yo mama leki apesi nga réponse ke ndenge abimaka bongo aza na tante me tokosola dimanche ok siko dimanche yango ndenge ye apesanaki rendez-vous na mobali wana bakende balongola ezemi ozobanga mpe kosalama mpe avant dimanche ona welisi mpona boyi na perdre leki na nga na welisi nazwaki limero na bino nde moi toye ana plateau mpo bozwela biso solution siko nayebi te mama leka fonctionne ndeni me namonaka me bamama wana bateka baponu comment basouffraka falamuka 3 heures mpo awelela biloko likolo nango ifa bando otambusa yango kishasa mobimba tusa suka ne peut-être emso atelema na zigida ndenge olobi ifa ozongaka afati yo oza deja na mobali ngai nanu te onovi mobali te oluka ata osala ata mwa galete te na porte ata mwa nini osala te natumba nde galete osi yango debriaka d'accord eza mosala ni galete boya ya moninga osala galete soki otya manga te so oyebisi ye apesa yo mbongo osomba ata manga oboya okelinga mobali mpo siko okomi lelo siko na ze famille eza ya pasi ok d'accord topesa bino solution mais solution malamu oyo toyi kosala kotanisa nano mobali wana mpona toluka tobende matoi d'accord okebisa ye na genre ke soki mwana okoki kosala se na force tosani okangisa yo boye na boye nde ekozala mwa lisungi moke apres toyeba ndeni kote tokoki kosala mpona kote na bino yo mpe kote no ata ndeko mobala yelo ata mai ndenge bozonga awa ata mai ya pamba ata ozwa nano ata manga ata eloko moko boye ya kolia apesi yo kozwa te mpo akogliselo mpe eloko moko boye na kati ya mai ekoki koprovoke yo mpe avortement d'accord pour l'instant il faut éviter nanu mais tokotisa ye mpe toyeba ndenge nini ya ti kolela solution vie eza très compliqué très difficile na makambo bato baobikana na vie eza compliqué mais topesa bino kimia merci beaucoup na bandeko nyonso to bozotala biso je pense ke baya na biso mibale ixila na grande sœur na ye nini oyo bayeli biso awa c'est-à-dire quoi bandeko bana bakola ye na famille na bango baparent bazalaki babokola ye bango jusqu'à un niveau papa aza esu te papa eotika moto akidesida kozwa liwa ya pema ya moto eza nzambe mosala papa akendaki asala accident sa ye chauffeur akufaki ndenge kaka toza na bafamille na biso africain toza babantu soki papa akufi to mama akufi bana nde bakomaka maltraité c'est-à-dire mama lokola azalaki baparent ya kota mobali badeside mama na bango abokola bana na ye ye moko pourquoi bandeko akize mama na matanga ke ye nde abomisi mobali na ye mpona nini azotika mobali akesala bamisala bimaka mpo ayaka kolesa ye alatisaka ye boyebi nde bamakambo elekana na bamatanga na biso oyo nyonso akoki koloba soki moto akufi
ye kosala ke maman pe aboyaki na ye kosala face na famille ya mobali alongwaki wana na ndako ya mobali parce banda kozala ekomi ke ndeko na ye moko je crois aza famille kaka nda se décidaki alobi azwa ndeko mama na charge na bana na poto ope komeli ndeko na poto baza pe bana moye bayeba pe eza te parce que baza na contact na ye te la seule personne azali na contact na ye eza mama akufi na se ya choc difficulté eyaki soutien ya poto ebanda koya lisusu te ayeba ete po asala nini liwe ye moto azwaka décision ya liwa nzambe alongoli mama na moki bana batikali orphelin de père et de mère mais mama azalaki na ndeko ya mwasi na bolingo ya bana ya ndeko na ye azwi bana bafandaka pa mama aleki mpe ana difficulté ape na situation oyo akoki kopesa bana vie oyo bana peut-être tant baparent na bango bazalaki bapesa bango mama aleki kopesa te ateka pondu yango eza combien mais azobima kaka po asala te économie afuta ta ndako yango asala te économie alukela bango kaka apesa bango kaka pondu yango balia yo ebi pe jeune fille ntango azomona na quartier moninga alati mwa lipapa alati mwa pantalon atie mwa plante motema ane bali kotuka ye bana na biso pa mibali pe ya lelo oyo bali komona pe bana ya génération na bango te innocente qu'elle est je crois classe peut-être batangi yango pe bien te bakosi ye na mwa peut-être mbongo na tuni omona pe ya malunga te akokosaka kosaka ye si ndeko akomi na zemi problème ekomi akelongo na zemi nde yaya heureusement kutu yaya azalaki malamu aye koyebisa ndeko na ye ya mwasi ke tana akomi na zemi ezobanga papa akufi mama akufi ye kuta bangi liwa mais eza na bana mosusu abanga liwa te alingaki esala yango mpe ya mosusu mpe ecomplike matrice na ye ya mosusu mpe akufi kise nini elingaki koya ezali acte moko ya malamu te basali malamu lokola bandeko baye mais wana du côté de la régie to vérifier totala soki bandeko bakomi en tout cas na besoin mwa mobali wana na mama leki nayebi ke passe ezali mais quand même il faut prendre soin moi moke tant ozobwana bokola ba jeune fille fofungaka na bango ezalaka malamu mingi yaya ça va hein vous gardez kimia et koleka. Merci beaucoup. Tu profiter, tu prendre la pause et puis on se retrouve. Merci. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bosalaba Dona Bino na numéro Oyo. Orange Monnaie, M-Pesa, Airtel Monnaie. Tozwami Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Nalobia bokanisaki tosila te toye lisusu mama Clémence Kwamba Kabamba toujours idéologie ayeli biso lisusu Queen Clémence Talent concours make-up et coiffure professionnel deuxième édition yambala oyo eza ya ofele nalobia eza ya ofele poete casting na biso elingi ebanda deja pona komisa benga na banimero oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 plus 181 75 66
46 76. Yaka ko tenter chance na yo na batala ozali na yango ko tia make-up pe ko kanga suki yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele mama Clémence Zambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba pona yango mama kamata bisu mwa kamata lisusu mwa. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux Orphelina Yangoana. Merci beaucoup Tozalina Viaza numéro 27 A quartier Viaza avenue Viaza commune de Matete référence ezali pont Matete Banunu Orphelina Yangoana de connu surtout ya motema malamu nzamba kotutisa motema na yo asimbi motema na yo oyewana tozali wana bandeko nyonso to bazolinga batia badon c'est-à-dire kosala bacarton bobengi pour que toyebisa bino vraiment le besoin qu'on a et kozala malamu mingi nzambe nanga apambola yo nzambe apambola bato nyonso to. Merci beaucoup ya divine mama susi na pisi eza nini susi nga naza nango mama leki aya ye mbala monana na plateau oyo azwa charge ya zemi na ye. Ok. Susi nga naza nango yango wana po charge ya zemi oyo tokokoka ngo te mama leki de azwaka charge ya biso soki azwa so charge ya koko ne oyo ya irsile mama akoka ngo te mobala ya azwa charge ya zemi na ye mama azwa zemi na ye. Mais moi mbala ngo aza baparent. Oui, aza baparent bazali mais bavoyageaka de temps à autre. Ok, d'accord. Merci beaucoup. So maman leki akomi akota po solana maman leki na bino boyebisa ye vérité ya likambo ndenge ezali peut-être lokwa bozwa ata na ndako te lobi oyebisaki mais ayebisaki yo aza ata te mais peut-être nde tobengelaki ye toyebisaki en tout cas toa problème moko ya bana no mibale tokoti bango bana na état moko ya bien te kata no mosala ozosala obongo ya je pense que ça akomi tomekwa bosola na ye soki akomi akota poke toyeba ndeni tokosala ezamba. Oh, maman Leki, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien. Divi. Ici. Maman Leki. Problème. Maman vandanga soyoka problème ni so. Vandanga soyoka mama. Ekomi kolela. Eza nini? Mama, eza problème excel. Ni solo na esaka avant-hier to solo la. Ouais, c'est un vendre dimanche to solo la. Yango ememi biso mama. Yaya, mama tali solo ngo lo banga nda kuté yaya. Mais baba bi oza na tante mama. Mama, bien sina saka na tante na luna bimaka tongo 4 heures pour no luka pona bana. OK. Nazonga ka fatigué. Osomo nazonga fatigué. En tout cas, vraiment nazala na tante. Mais problème moi c'est ndenge comme atina niveau place o esika oyo po nga ndenge nini mama Leki nebi te soko yebi garçon moto za anel pa mwana mkoli pa wana yeba kuma ko bimana irsila wa na mama mama irsila ndozo monebo irsila za na demi mama irsila Emalini. Comment ce niveau yaya? Maman. Il a pesé besoin passe maman. Et comment niveau nini? Yaya. La mukaka pour la dino. Na risque bina bila. Yaya nzima na tsata mani na mtu na bino. C'est le niveau de zen. Maman. Le niveau de zen. Pardon. Maman, pardon. Oui, non, c'est ça, c'est ma fille. Non, c'est ma fille. C'est la bonne bisou, maman. C'est la bonne bisou, la bonne bisou, sonne na famille. Olia kati yaka. Ma belle a péki ça. Olia kati. Olia kati. Yaka maman. Olia kati. Madame Vanda. Mère Vanda.
Nzamba lola. Ya bi mobala bande ko sunga ye c'est que on doit sombela ta lipapa te ozo sombela ta robe te. Bala na komeko pese mo mbongo robe, mo mbongo lipapa. Olia na ndako ezalaki na ngo mais ndenge ya kolia penati. Ni singeli batu balia rate. Yango eloko tindaki ya bisa makamwana. Ayeba epete ko bala semi ndako. Mama. Muli bana bana ya. Bana ya yana. Madoki tina mona bango. OK. Elongola nga susa yana nga. Yana nga to kufa. Papa baba yo kwakela nga bango. Kwakela nga bango. Yebi baba ya. Atoto lima bila mai. Atoto zilo sa mafuta mbila. Atoto zipete to kumisa eka. Poinda pesa. OK. Mama la mukakatra na kei la kei mukabiloko koteka. Otape ma biloko ngo zuma bénéfice. Malonga te. Pondu bénéfice ni okozana. Malonga te les c'est bana yana. Baza moi 5000 wana moi 6000 wana et pas payer transport na 4. Bana yana baza. Baza la yate. Futaka. Ndako na futaka. Sauf mon maman là. Boya pena muta osala te fort a boye penza ya itila. Itila muta makasi mama. Ici. Comme nanu ye. Kasi lo yo mo repete wana eza ya muta lobi azo lela kutu boye. Yo mo loba nanu na yeba. Abana memo wa. Abando mema ninga anda kuna bam. Isila. Ni komikita tina ni boya. Isila. Komikita tina ni boya. Isila. Otingina ndako yo kote kuna pa mkolipa. Isila yo zama big Isila. Yo ndi mana eze mengote on na benge ya to yoga na plateau. On te la bisolita. Te bayoka na dimanche ki no sezi. Wa bomba. Aso bomba li mama. Eloko ngomi ka na la plateau mama. Ye mbala lo bale dimanche ba ke lo la zemi na ye. Ya mama ninga no kokate moto ye ana plateau. Nini? Olingo kufa. O peut-être pasi. C'est quand tu as kata mtima ya olingo tembo la pota. Ya. Kolongo la zemi. Ezaka la vie la mort. Ya. OK kolongo la zemi. Na problème nini? OK kolongo la zemi. Mali ngali ngena ngalongo longo te ende mutamemena na makasi. Ya, ko na nini? Na nini ngakosa kiyo? Alo papa maleki. Ito basumela ma papa. Li papa nini? Yo li papa lati wana na papa ko li papa yo lati. Yo seki la mama ko li papa mata pesa mama. Ya pesa wala mama wenze na ndako. Bongo siko mo ngo so azo pesa eta lo. Li papa zo lata. Ya ko yo zo zua. Oluka nini? Oluka ya usuka na nzela. Omoni ukomi ya omoni. Bon on peut eya na ona wenze na ndako te. Abane ko pesa yo ya. Bana tsoka kwa galeti. Na do monelo. Bongo siko mo yo bando sala mo. Azaki na tonga to mata mikate ya. Na so mikate. Bane ka kolia. Bala ngo. Afandawa. Kana bang yo bedi. Malik. Obedi muta stete. Obedi yo yi. Ana muate na mwana. Ako tayo wapi pela ko tayo wapi. Mama le ngaye. Na ebete ka saki na. Ya. Okay, le carat pour faire le pain, pas de comikita mnelio vraiment ya yo fingi singai. O fingi singai. O fingi singa papa non ne boit ka la. So ba yo ki tu action yo itelo tebe. Ya yo la dini no po bedi. On la dini no po bedi ya o bien raté. Là t'as combien? On
Wala natanga yana tene na vivre akaya. Ni kosio ya. Ni kosio ko mazdemi mbwe ni kosio. Solo bana tela kayo. Ine sérieux ko mazdemi. Quand on dit il y a des choses, il y a vraiment des choses. Dominer via souffrance. Maman na kufa izile rezine ata posta bakata. Oza mupaya ya. Mama pasi mama. Ya divine. Mama mdelo. Ya divine. Mama na kukati pasi. Ya divine. Mama baby. J'ai des garçons, il y a un peu de solution repesa balola motika kolela tika kolela yaya se calme moi muki tika kolela mama leki na minute faut kuta la piste solution obedi aza na moi ça na moi cité wana eza problème na biso te problème na biso il faut ayeba reprendre charge ya eloko oyo ye atie na kati ya libu ndenge atie zemi esengeli toyeba solution nini tokoki kosala pour ke obedi azwa problème eza ya mabe mpo ndenge akomi kosala ye bamenance oke kolongola tie zemi wana nde eza mabe mpo ndenge aza bwakoyi mpo koyela eloko moko koza na kati ya lopango yo mpo obimaka ya mpa kovandi na kwene kuna oteka galette ye atikali wa ye opesa eloko moko ameli et c'est compliqué. Yango il faut tout se calmer, coller la oui, et ça la passe dans peut être nous coller la mais donc c'est calmer moi mon keto contre la piste à solution. Pardon ande oba sunganga bataille na ngaso ne umbala komi parce que il faut avoir charge na ye. Bon se calmer la bino na benga na ngaye awa. Moi na bino apesa nga numéro na ye na benga ki e awa to sila na awa. Poto benga e poto kebisa ye makambo ya zolinga sala eza mabe na miso a leta pe na miso nzambe. Se calmer. Afota. Tane to koluka solution. Ya tani ozole lisabaninga. Wana yo ofanzi kimia. Me baninga tande ba yo kelo pass. Vina yo moko bat ba yo kelo pass. Na oyi pe ko condamner oti. Mais tant bomoni koza na situation te. Tant ndeko mobala bandai ko linga yo. Esinga ko yo swatana yana. Lokwa mama leki aza na tante. Ok, kolukila bino poso pa luki pete ndako yango bovanda bofuta ngo ndeni kolia ngo ata pondu yango kaka na matembela yango kaka ya pamba ngo ndenge boliaka wana bolia ngo ndeni bino ku bomona ata matembela yango eza bato mosusu bamona yango te eza bato mosusu bamona yango te mutu faut s'habituer na vie oyo yo kuti oyo eza présent yango wana nde basabituaka nango konde eza boye pasi likola pasi soki alingaki mobala nga solo alinga longo lisoze mama nga longo lisoze vino pour rien alinga tangalo batefongola zemi soza mwana ngai kota pesa yo nga longo lisoze nga kuboza na lopango nga osaka transfert fali se longo boye katisi na ngam c'est pas bien eza vraiment kitoko te so ndeko akomi akota. Parce qu'on va trouver la solution pour cette famille où ils ont la difficulté à ma case, tout qui a une solution. Et banine pour ça là pour que kimia et kota bandéropé à bas si on appelle la kimia. Bonjour l'homme du moment. Bonjour. Livy. Merci. Yaya, Livy. Retourne.
Pardon. Obed. Boni. Si bango nyonso baosala makambo ya boye oza kose reproche neno te natuna ngo ka directement maman mais bobenga keno ne photo na tchamba pour que bo recruter ba musicien c'est tout ne ko na tchamba photo zo lela oh c'est comme c'est quoi le problème c'est pour ne baté ni nango juste na lobby na tout nyoti oyebi Maman, tu n'as osa chite boendenge nini yo na xila problème nini bosana tokeka bongo tokata na mokuse maman na xila na difi na maleki baza ba locataire na biso c'est tout un peu intéressant so na oyebi nga na yebi ke baza ba locataire na biso oyebi na tunyo makaba ki locataire na tunyo relation nini bilo mibale so na ngena tu no relation nini bozana bango wana c'est autre chose na bi bino mibale relation nini bozana eloko te relation mama ayebi na ye ayebi nyonso oyo elekela nga yebi bani loko awanga na kutu osala sabla non sali sabla te ana plateau okoloba nie non sali sabla te non sali sabla oyo lukaki yango oyo lukaki yango na te oyo lukaki yango na bona makambo divi s'il vous plaît maman papa pardon quand il tient pour maman somme qui faut ça dans mon tête na mana qui est intéressé bima sali yoko bima wa maleki yotika nzelo kotela kwa koto bimela nzelo ezate omoni olie bosaba makelele seigneur lo bakanze miteli maman kasi pour so bakanze est-ce que yebi asa mine oyo banga vite na yebi kaka mine maman tipo yo so banga nani na woni lo ko te maman bon yo solo na mbali no mama nda sabonga yebi ke na ada na zemi ameme ngande pa muntu kona longola opio pina ngande muntu ndina bo itili na lobby tala na kuma san na kuma ici tala yunda buna bina o na shirin tala nzama tanga likolo oh shirin kuti lola yebi te bongo ko kota lola itela Tala, iti, tala, kem. Yaya tika no, yaya tika. Tika. Siko yayo, yopo, osaka posa ba benda rona nzoto, babundisa yo. Mana ga yeswe sensi. Yaya. Yo kanga, pana no nza kan. Mona batu boy, so la police ya bonka ngo ke president. Kasi on go look at this ko ka. Malamu yo bima asali malamu ozakile te maza mwasi te yene mwasi temo luki bongo lelo ayo bima te soko biso te ako bima ate ndoza wana pango tata na bino soko zo yeba risque ozo pourrir te parce que nenga za mwasi nenga za bwe pe za mwana mukebu nyonso oloba na leta bonti
Moi dibinda za bu. Namela mai. Bela. Na mama le. Zaki bien. Banda lutongo moko. Ya tika no makambo wana. Ixi. Nga obe. Non c'est les fonds de matongo. Non kabelo mongo so malipa. Non c'est mo di papa. Non kabelo mongo. Vérité non d'ailleurs. Kabelanga mongo pour l'intérêt. Obanda ko kabelanga mongo pour l'intérêt pour la nini. Natekaka. Ondimi. Ixi. Ondimi. Oh, fitanga meloko vraiment solo Ixi. Ndoki ya lubakaso. Ibosa ba caméra ngoyo. Ngande na zabo na longola jemi tienga na robota. Na lingi te mama na ngande nga kufa kinalanda mama na ngana lingi ya bote. Ngana obota. Ya yo bezo chese mi kono zo wanga la kwa miss lo ga sa ma so lo ga ba wanga la kwa ba ka yo mo ko ba maye na esa papa eli azo biso la police mama ngana ndima la police ndima ngoti mama tika kasi yo so ndima kasi to boya na niveau na ngana moni ndenge na dingira traiter yango ko kate biso ka comme ça ba bino ngana obotana na bino na bisa bango ke sotiki yo na la police. Ça va pas biso pour beza ka te. Kaya na téléphone osali yango to te wana eza seconde chance onga na pesi yo soki oboyi ko avouer oke ko avouer na la police solution parce que to rondima te mwana boye moi ochezemi et puis non ok machin lelo non yo côté papa olinga toke na la police oke ko makamwa na so na la police zela na bino ba parents na yo ata divina ko so mbangu na ndaku kuna akelo bakebo ça na la police et ça problème te comme ça ba parents na ba ye bo vandi bo traiter makambu bo sambi bino mibale yo éviter o bande ko sala ngo eza violation ozo violer na kata lopango na bino ye bien ngote parce qu'elle est innocente. Moi journaliste blème eza ni naza boye naza responsable nana moi ça nana moi na divine ebi kutakate leso mon il m'a ton son rapport qu'on a des fois na sunaka ko ba fela papa ko fela maman toyebi des fois ça ki mbongo zo soma moi li papa soma moi li pa moi ni et c'est to di ba na boye na linga yi yaya zoma itoboyo kwela biso zoma subo na lobi boya papa okatena mutema ko tanga kombola maleke basi seleke mona ngo la police mama bon, ok. Problème est ça, t'es fan, non? Mais nyonso eza te nyonso eza mandeko papa c'est calmé ya obet yoka nabondelo plusieurs fois moi je pense nde tosaboye awa tobima te tobima te tozobenga tosenga déjà la police déjà oyo eza non loin mais olingoloba te soki olingi tokende otiwa tofanda ata
Non, Maman les c'était comment? C'était quoi? Est-ce que une dose au terre? Il y a zéro. Le problème c'est que la vérité comme ça, la police c'est pour c'est à part est-ce que ça il faut pas mettre sur le solo? Moi je dis c'est ni wana keo tuna kumba kiba on les emmener ah bon na l'once na ngai zemite ke tuna saki na zemite et oui ça solo ça ni tolongoli kasio mais ma qui était pas que longoli c'est moi pour toute deuxième infraction les sous na l'état so yo au salaire ni dans autre diffine na x là plutôt x là to vana biso pe na été to commence na mbali pété te ngala sa kuna te bosala yini place ngala za oza mukolo zem to te ngala ko te ngaba détail te bozaki mo sa mobali bozaki mo sa mobali te est-ce que tu reconnais que zem onde comment ça na ngweza yo nga place na za yo na bike tout le monde biso na x mais mama zem ndé na ça na zem na nga été mais tout le monde na x oui mais combien de fois? Plusieurs fois pas à Bisso. Plusieurs fois pas à Bino. Souvent plusieurs fois pas à Bino. Ceci. Yaya. Toujours une solution. C'est ça. Pardon. Pardon. Panda. Tu peux être méchant comme ça. Comment tu peux être méchant comme ça? Obima a plusieurs fois ces messages. Je te scoria dans le métal. Ça est mon sang. Il y a Marie. Bon, c'est quoi? Quand tu as me pousser parce que na bonne délire au monde je suis fatiguée. Ok, d'accord, s'il vous plaît. Je pense que tu as Obimaté, s'il te plaît. Papa, Eli Kanga, je pense qu'on doit arrêter ici. Solo la naya bête. Et puis, tu as eu nos switch après. Yaya s'est calmé. Ah, on peut Obimaté. S'il vous plaît, papa, mon solo. Nous qui avons la police, ça a permis de faire des district à Lemba. Non, la police est la police, donc, sur la police, papa, comment c'est possible merci beaucoup. Non, ça va. Ton pas de la vie, ça va. Et mais tout est à la police.
nalobia bokanisaki tosila te toye lisusu. Mama Clémence Kwamba Kabamba toujours idéologie ayeli biso lisusu. Queen Clémence Talent concours make-up et coiffure professionnel deuxième édition yambala oyo eza ya ofele nalobia eza ya ofele poete casting na biso elingi ebanda deja pona komisa benga na banimero oyo na lombango plus 243 80 84 20 140 Please 181 75 66 46 76. Yaka kotante chance na yo na batala ozali na yango kocha make-up pe kokanga suki yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger pe lisusu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mikomisa na ba numéro oyo po ete eza nango gratuit ya ofele nalobi ya ofele. Ah mama Clémence Zambe apambola yo pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba pona yango mama kamata bisu mwa kamata lisusu mwa